na minute les seuls musiciens betara 3 concerts, 2 concerts na journée moro c'est Papa Chéri. 2 concerts na journée moro. Na journée moro. Oh, donc abandango le jour vendredi 2 concerts. Samedi 2 concerts. Dimanche concert. Banda lelo na ba fête nyonso. Ba mettre Gims ba na ba Davido ya ni na papa na biso Yuma. Et puis Kofi Olomide abiki no ba Yoji o ya latiwana ayebisa même cameraman na ngana ko kabela na yango pe OK na même ba feti mais akoki makabite ya importer za ke musicien mususu ba beta nango ba concert ba OK nango ba festivité na monaki même Yoji wana Papa Chéri Jibem pe na beti nango concert. Omoni Papa Chéri abandi kolata Yoji lelo ka boya kaka bakombo botanga que bon ya bandal pe ba ya bandal pe ba ndo sala yango répétition jiba la tara omoni matusu ba bete ba benga ngo omoni armée ba soda lati aza débraillé pour na ndimite na mona Papa Chéri alata talonté bon mise moi là ta talent te na bika Papa Chéri malé Papa Chéri ngana tangi ko mamu Kofi na alata talonté. Salut fidèles internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité, mine information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Je reçois déjà Patrick Adogo, Babiso Moni Patrick Adogo, au Moni Jibem Piana Papa Chéri. Donc, petit à Papa Chéri. Oh, Aebi, mais presque va tout Aebi. Merci à toi de la nation, tonton Banda, clébois.com, Pichu Manga, boss lady clébois.com, Herman Ampo, garçon Slim Berger, Gino Motonanzambe, Francis Oualawa, la caméraman les plus élancés, Claire Bobou, la baby fest, l'homme des urgences, les plus beaux de Paris, et puis champion Adol, dans Kata La Rochelle, les plus beaux, elle va mettre tout champion Adol dans Kata La Rochelle. Comme je l'ai dit, fidèles internautes, je reçois déjà Patrick Adogo. Appelé autrement Yado pour le plaisir de toi, Vicky Mbelani, papa la Miyake Kimberly Beverly, à qui je les salue déjà. Bonjour Patrick Adogo. Prince, Cléboa, Mouta polémique. Ouais, ça va. Après avoir séjourné, dans à Cannes, on a Léopard, dans à Égypte, enfin, aux gens dans à Kinboni déplacement, c'est pas ça bien? Déplacement, pas ça bien, mais malgré toute la difficulté, il y a un continent, baza Moutema Mabé. Que chef de l'État pena abimisi mbongo gouvernement abimisi mbongo pour to kende to yana résultat bien mais bango ba komisa mbongo wana nde ba argent de poche la bango na ba famille na bango bon to bundaki to lelo félicitations na premièrement na président Constant Mari ayoki pe biso ba congolais a changer biso staff technique a changer biso ba entraîner pour yango wana to bunda so mona ke ngalelo ba konzebele ba tebele ba yinaki nga partir on a pona ba vidéo bimaki ezaki nga yo mtono bimsa vidéo na so wana ngam na sala ki on a bimisé parce que toza mais c'est trop risquant. Pourquoi et la risque na congolais ba vidéo zo bimisa yango zo lakisa yango naza congolais tant que mayu eza to yebi be to lali 2 jours ministre sport alali sabiso 2 jours na aéroport nyonso na po ba triquer kaka mbongo toke kuna to comme na ba condition moto ya to supporter équipe na biso poto ke neta ke ba supporter ndeba misa fali ba kanga ba na aéroport aux États-Unis bino pe ala ibongo tenga na zo solo makambo oye c'est na ce exemple te on a bien ngote OK d'accord ouais comprendre mambo ana ngotu na nga ukotsa nga utinga mamba ya bale OK d'accord expliquez donc comme una to zaina ba billet te senga fo ba badge premier match total agité mais et l'oral libosoka na pesi merci mingi na président Fachi en tout cas soto aka na Fachi toke mondial peut ozo coupe na 5 ans Fachi nango kana même rythme bandi nango omoni déjà équipe à basket na biso zi coupe ba champion d'Afrique et salamate mais bazolo belango peut trotter te mais ba zi coupe comprendre handball équipe na biso handball ezo qui peut coupe on comprend boxeur na biso pe azwa qui peut médaille ceinture donc il a que Fachi pena donc azamuta kembo na kembo mais kaka ministre na biso ya sport nemta ngaka bomba donc anga ki bo fait ya Fachi ngaka étouffer ngo mais tant que biso moto monaki o eleka ki to monaki ke Fachi a débloqué ki mbongo asala ki na façon nyos papa sala na bana c'est la première fois que supporter azo ke ne ba pese prime
frais de mission. Moi curiosité. Tenga na zo akite parce que koyebe l'équitonde comme tellement nande ko bimisa wana poisa ba bagige. Ba yo comprendre que yo zasia. Yo nengo sana. Privé yo. Ko lakisa yo ay. Talaka ke na ministre azolo balanga boy ministre sport. Obanga ite bakanga yo. Ba kanga nde état de droit. Na fingi était na ndete na déclarer ka ba droit mboko. Ma casse na ba droit na yo. En plus sikoyo. Deuxième ninike au senti que ministre sport papa yo mo ndoko ta potopoto na famille que ba ancien joueur na biso muto roi Santos Mutubile grand jogo asala ba mama mboko. Quand tu appelles ça biso coupe. Oui. Muto roi ba papa na biso ba mana ba les jeunes kabongoge. Yo ministre sport oui ata ba lobelo ba monument ministre o no comparer joueur na biso neto est to na Cameroun ba ko comparer na joueur mususu ministre azoba ese biso ngato leki eto na mbongo pour lelo ba ancien joueur ba déclarer ba droit na bango donc aza pena père de famille te quoi ministre wana ministre sport donc banado tout continuer comprendre voilà le Québec excellent lisanga bonganga mon véritable mongala oyelo mabe oyela ngani ozolo bele père de famille nanda kunena kendate muna e donc vie na ebita olongolo pe kota papa chira peso mama na bulo isusu atino memba mikili te bulo ngai na dépendant na nzambe na muta mokili te donc so leona na El Salvador nzambe ne mta permettre na zalana mais karo sombe on toba utika Egypte au pays jamais na zaraza nango déjà Egypte na lar nanga na gouvernement na ndeko sipote te gouvernement bimisaki mbongo mais tellement batamite mama be bazwa mbongo comme ba famille na bango na ba poche on a méchant no songeli ministre te méchant na zonge ministre te na zolo baka o elekaki wana pe muta ko contredire ngate tilo na zana ba image juka muta ko leka contredire mam na lo bana obimisa soko ba mama na ba image et l'équipe la clebois.com monde entier tali bon nyoso wana mingi mito ko lo ba mambo wana te deuxièmement et les gars qui bien mais na to féliciter ka ba jouer na biso quelque part ba défendre ka bendele to pesika présent Omar merci ayoka ikame ko lela ba congolais a changer biso staff technique félicitations à Christian Sengibiembi entraîneur na biso équipe nationale ba Chris Walembo staff mobimba équipe nationale à Sika félicitations on comprend félicitations à staff technique donc au ba Sika bienvenue. Bonne chance dans c'est tout quoi. Merci beaucoup. Il s'appelle Patrick Adogo. Vous qui venez à peine de nous joindre, nous sommes clebois.com, la chaîne d'actualité et d'information. Notre invité ce jour, il s'appelle Patrick Adogo. Donc, Omoni Jibem Piana Papa Chéri. Donc, parmi les petits, la liste de Jibem Piana Patrick Adogo fait partir Nabatouana. Merci infiniment à toi, Claire Bobou, la Babyface, l'homme des urgences. Tonton Tchamouna Palace, immeuble, c'est là déjà Kenimbumba, arme lourde. Mike Lovalova, roi d'esprit. Maître Novice Biongo Papa Nanouchka Yaniko Kola de Panama Abonga Kala Yaniko Kola de Panama. Merci infiniment à toi. Freddy Matete Solution. Yaouli Pendiene, grand frère propre Yaouli Pendiene, champion Adol, Nakata La Rochelle, Babi Mahamboyo. Alors parlons à présent de la musique, Papa Chéri Jibem Piana, balle de match. En tout cas, balle de match, il faut changer même actualité. Tout le Belaga va production parce que ça traîne. Les problèmes, ils ont traîné tant que la mission ni congolais, ou ils ont bêté au roi Papa Chéri. Tika, la production ou héritier de bêta trop mais héritier la même morale. Ah, héritier à l'andara idéologie, à l'andara conseil. La vie na enenga loba même morale. Donc le lot que ça Papa Chéri héritier. On parle autre lelo. De seul tiers lelo Papa Chéri héritier. Naba o bazana ba production tout le monde les salama. C'est normal. Félicitations il y a héritier. Azana ba manager na makasi ana komba makasi ma mwebele azobeta za solliciter. Pour bino ba congolais bolinga vérité te. Babi omoni avant ba ndima o libanda na ba même ata joueur. Omoni Mohamed Salah. Grand joueur ya monde na minute a pesi Liverpool coupe. Mais tant qu'il y a convaincant na mboka na été bandimaka été. On comprend? Pour bandima yo babi vome aux à la première parmi les 3 premiers na mboka noge aux à les derniers na monde. Tangelanga parmi les 10 musiciens mondiaux tangelanga koto congolais azazate. Oh azate. Mais tout le monde en net tu vas avec famille. Pardon, na besoin de tangeli au moins parmi les 10 musiciens monde. Na monde, surtout tanga na monde. Au moins que à part mettre Gims. Pardon.
tosola bien yoka tosoma masolo ya baventil te ya simanda koute tosolo masolo oyo réalité. On comprend parmi les 10 musiciens monde Dadjuku to ate. Ah OK, Dadjuku congolais mais yaya ne mette Gim Saza. Mais que Congolais ka isa musique na biso awa azate. Même en Afrique, les 10 musiciens africains influents, na Congo ba combien? Awa wande to aboui. On a vu yoka na ndo solo normal. Voilà. On a vu batu nyonso babima danger babima na sima wenge. Parce que génération wenge ba tête sa wenge ya banani. JB Wera. Pour le musique auto no beta na Afrique partout au Kenya la musique et un ndombolo. Na Tchatcho Muke. Ndombolo Tchatcho bato babina ate. Ah, bo fali na ba Côte d'Ivoire ba wala beta wa. To so la bien. Voilà, on appelle ça exemple kaka. Mais na ebisi OK, o ezaka liboso to ba tanga musique référence à musique Congo c'est ndombolo. Oyebango. Wana on a raison. Référence c'est ndombolo. Mais ce qu'on a ndombolo wana ndombolo soto autant ndombolo uta na wenge wenge ana ba leader na ngwa banani JB Wera. OK, donc to changer les solos par rapport à balle de match, en tout cas précision balle de match et kobima to 2019 depuis boloba kobima malembe kasi to lobaki 2019 eza et si 2019 et si la le 31 décembre voilà. De 2019 ici là. Yo c'est là si le 31 décembre surtout comme en 2020 balle de match bimite ndo tunto beti masolo. On va pour la minute les seuls musiciens betara 3 concerts, 2 concerts na journée moro c'est papa chéri. 2 concerts na journée moro. Na journée moro. Donc abanango lemzo vendredi 2 concerts. Samedi 2 concerts. Dimanche concert. Banda lelo na ba fête nyonso. Ba mettre Gimsi ba na ba Davido ya ni na papa na biso Yuma. Ah mais Yuma ndimika mission moroke papa chéri ka ke vendredi beti na Lubumbashi. Samedi ba fréter avion. Aye na Kishasa beti samedi. Dimanche à quel sur Lubumbashi beti. C'est papa chéri. Donc production sans album. Mais sans on mena ba misenios oyo otangilanga kombo lelo yebisa bango ba betarara 10 ans to 5 natanga komozo boya na OK na lobi na sangisi en général bango nyoso en général mutaleki papa chéri ba production azate pardon na otanga lembe kasi na lobi na bezo otanga komba mutu menga na otanga na menga na bino getanga en général on sangisi on mema mise tout congolais en général tangelanga loba na mise moko devoir papa mise moko beta 10 ans sans album mais azaka na actualité so misubo au mona bango te ba limo lo ba misubo limo ndé ba vesho rambemba ba vesho rambemba pe ba sala ba succès ba ve na biso le fombo Shora Mbemba basala ba succès ba vena biso banani ba jolino basala ba succès mais ce que tangelanga loba devoir mais na lobi na yo malembe devoir devoir les loke musicien na ba musicien na ba benga ki oba musicien mondial oba musicien ba betaka 10 ans sans album mais basa peine en actualité au moins ba misubo kunda monde ba ve Shora Mbemba. Merci beaucoup, lui s'appelle Patrick Adoroli Nika son charme, mais au moins, tu changer l'actualité parce que Mwalim Gege Mote Pela. Mwalim Gege Mote Pela, boss en espace. Voilà, Pobino, la force qui écrase. Mwalim Gege est trop fort. Ah, trop fort, on a bisala sala. T'es bisala salaté. Ah, azana là. Azana là. Ah ouais, ok. Azana va jiper logo là yo. Ah, Mwalim Gege. Mote Pela. Mote Pela. Merci beaucoup, Patrick Adogo. On a autant yamba Kofi Olomide la fois passée. Alati maman na pièce ba yoji parce que oza batabilamba ndena monipe olati bo beti ba Louis Vuitton mais même son ba Christian Dior pour ne pas faire la publicité Francis wala mais au moins et là télé à Patrick Adogo parce que même son ba ninga ba relax ba Dolce Gabbana mais na parler yo zo na parler ouais to so na parler ji présent na sima ba comprendre déjà que ça yo parce que Pichu Mangaya boss lady na de la nation balinga bongo et puis Kofi Olomide abiki no ba yoji o ya lati wana ayebisa même caméraman na ngana ko kabela na ngaya ngo pe OK na même ba feti mais akoki makabite ya hypothèse à que musicien mususu ba betala ngo ba concert ba OK na ngo ba festivité na monaki même yoji wana papa chéri Jibem Piana beti na ngo concert mais Kofi Olomide ça il a ngo répétition nana lata ngo liboso Kofi Olomide tiens c'est ko boyebite botala raté
omoni papa chéri abandi kolata yoji lelo ka boya kaka bakombo botanga ke bon ya bandali pe ba ya bandali pe ba ndo sala yango répétition jibe alata omoni matumisu ba beter ba benga ngo omoni armée ba soda alati aza débraillé donc débraillé ça veut dire que lemso alati tenir mais weple exact wana papa chéri benga yoji outillage de travail ezapona munduki na ye micro nanga donc ya yoji siko outillage de travail ils ont participé il y a travail à part wana la taradon yo momoni papa chez soi beti le roi licha façonna ba beti weston assez pour na ndimite na mona papa chéri à la ta talonté ah bon mise moi la ta talon te na biga papa chéri malembe papa chéri ngana tangi ko mamu kofi na la ta talonté papa chéri beta ko mo ba yoji bozo benga chaussure kofi talon eza cher pour la limite l'eau non cher on sacrifier on ça la répétition pardon et puis répétition mais ça place nini yom tozo ebisanga ngana mona ngote na tala ngote babiloko ba actualité mal placée na tala ngote oh bon on actualité mal placée ta yo papa chéri betengo na kasavu abeta ki pièce na kasavubu on prend oh confesser la bana kasavu ba sepelagi papa chéri bandi ko lata moni lelo banda 2008 ou 2008 jusqu'à 2019 à chaque concert à chanter pièce moi catalogue ya yoji ka moi lelo soke na yoji à Paris ezate na yoji à Chinité yoji ngwanzu to ya soke na yoji ya Paris on va soke na yoji à Paris voilà autant comme ya message ben piano comme la Louis Vuitton na Weston pour ceux bimi ba benga rena mutalibo de trois grandes maisons on a Louis Vuitton Weston Yoji baby JB baby papa na façonnable na Florent kuko lobate oh bamsu balata on a kokoso popa o même lelo papa chéri bana balata kokoso ba fan to ba musicien kana tu di question na na ba musicien ba kota na papa chéri lelo alata ka abanana ba Tommy apesa modo de Tommy latama partout na ba fubu aye na fubu on bon ayena ba Levis Strauss on bon lelo ayana ba punda oyebi punda ndenge betama partout lelo sikoyo yoji oui c'est normal et l'on bien balandaka ndenge balandi yango nani alandi na tangi komo ya kofi c'est que kofi alandi ndenge balandi yango kofi alandi jibe oui parce que papa chéri talata yango mutaliboso ndenge alandi yango za félicitations balandaka eloko bien so ezaki ya mabel ngala ça la répète so bino mais ça bien eza bien bonga kande yo bi balinga bakabango mais bonga bakaba pour mon que passe ya mutemo mon eloko cher faut réfléchir parce que papa chéri et a devoir akoba no betara bino pe problème te roi yo au sala be mission no kana yoji nde lobi mission no au sala so jiba la tona concert na yoji siko jibe chaque concert papa anolata alatara yoji siko yo pe betara on sala la on ka ba ngato kofi o ba ngato kofi ngate ngala mais yom te poser la question mais kofi mtalata ki yango ngamna lata yom te poser la question alors par rapport à kofi aloba ipe angle mususu ba kenimbuba arme lourd ba ebi mambo na lo ba kenimbuba arme lourd mame milinzemba bon séjour à Kinshasa à tous pepele ya mbeto ya Willy Musheni ko mboka azana kata mabele kofi Olomidaabi seul musicien azana ba critère ba norme ya Rosala ministre à culture c'est où ransom mais pourquoi autant nganga ka komba kofi non c'est juste un exemple parce que ça icône ya musique congolaise oyebi ke Patrick Kadogo za petit à JB Patrick Kadogo na ba actualité ne ozape na vie mais yo ozotangela ngaka kombo ya kofi wana fo luka bato ko porter parole à kofi pour oyebi ke wera ça asa na ba critère asa na ba norme wera za vient na biso una yebite po na yebi mwana te na vanda na epete na solo na ndeke ya singa ya norme ministre akosala lelo so atseto obeta eza nyonso na honneur ya nini honneur ya wenge ke lelo penda ke bavandi penda boye grand prêtre les grands formateurs viennent à biso we ranson on comprend que lelo a commis ministre à culture mais ça peine plaisir ya massa na e que massa na nga pour ba massa on comprend on comprend on moni so muto finga biloko ya kolia ya ndako na bino wendo kumisa ya libanda donc c'est que yano envier. Par rapport toujours, il y a autre sujet, j'allais dire. Soki Moutou.
okumisa omonde to chez biso balambi maintenant ok ah pana biso ku balambi mabe omona nani kutu wana ndako wana balamba de la seko zantie les gata ya atakuna balamba ingombe na pale balamba matembe la petit les kaka donc biso siko to lika mingi ko lia pale comme Jibé Mpiana non moto pamba mikolo aiza bolinga ngo makasi wana ni na balinga mingi ba yo jana ndenga lata balinga ngo makasi ba sepela na ngome basala ensemble mais lelo siko sentiment penda eye on pas mutu penda sali samba bitena linga ngo makasi yo ja papa chéri wana yo so boya pega na tanga ba comment est-ce qu'on peut permettre na tanga moi d'âge moi ko felo mindalo baki tenga to sauter pas joana mais na tanga d'âge mutu maambwana te naza te ke mpona kende naloba makambo ekosala bato pasi nga na olobaka message oyo ke moto atali asepeli nango. Didier Arafat a okufa une star africaine de la musique africaine et puis mondiale. Tout le monde ba musicien belé basali ba contribution na bango ba musicien belé ba petit ba message ya fait na bango mais on n'a pas pu remarquer que Jibé Mpiana aussi a ça la même vidéo et deuxième volet à question dans actu. Tout le monde fait rigolo, la paix, $20 et à contribution. Fali pour aussi également le padre, félicitations. C'est ça bongo, et ça la tête actualité à internet. C'est ça bongo le padre a contribué pour le padre à Mutabatou, à Linga Batou, à l'Arabien, viens à Bissau, viens à faire. Félicitations. Et ça a contribué à la musique africaine. Libanga les 8 chakou. Dès que c'est caté. Bon Fali Poupa. Félicitations, soit Salibongo, félicitations, fallait Salibongo. Fallait un artiste à Mounene. Babé a payé 2000 balles. Aza artiste à Mounene en Afrique, n'a yébité Nazala qui n'a pose la personne. Yom doit informer, on a vu sur ces actualités internet. Ah, internet, elle a l'actualité. Il y a bien internet, il y a là la mou qui vous créer. Et bisoclebo.com toi là, bon, information à la source. Oui, ce que ça bongo, net na président de Bissau Fali Bicap la merveille, félicitations, a contribué PKK. On dit que le président vient faire. Maza présidente. Oh, président, Azana ba travailleur. A foutre ba travailleur. Pour mon tia bisona yopé. A déplacer comme appel comme kuna tonne obenga. Koko manandenge ni ngana travailleur mutute. Ngande vie o a contribué belé na vie nanga. Lelo batu so ba vandi que Patrick Adogo c'est papa chéri. Appelant ba jipo. A contribué yependa appelanga kute yapesa ngande pambu na ndobo. Nengeni. D'après ce que petit nanga kadogo omoni place roloba mbisi yango zwandobo zwana pambu banda roloba mbisi yo mo oh na concept ni na pesa bi ba tete ndai bango sala na bango do yo mo comprendre que mvandu talo kwa mutu kwa mvandu ke na benga ke pe na chombo na chache pe na mvandu ko yana batu misuke ba patron il y a des patrons et des mvandu tete ndai za mvandu tete ndai mvandu lo ba beda chou donc moni tete ndai azam mvandu lo ba beda chou kuna beda chou ana la tepo yoko makuna to suka busi non beda chou ana la na suka musika na ndeni ngana yo bote yo ba sel mutasola na beda chou za yena na masa na trésor banza non kokotsa ngama mute yo robo déjà yo robo kende Côte d'Ivoire kolela do idole na Arafat kolela idole na po Yoruba za idole Arafat za idole à Bill mamni no solo bana même yo la so vidéo Yoruba so bongo gaza idole mais comment les yo robot et alors nga na pesi comment nga prince bakali voilà donc pona linga prince bakali na mi comme si prince bakali et alors lelo batunde ba lemso la maman bo papa chéra lati boy yo po yo lati ngo o sala ngo ba vidéo po linga jibe Olingango mosala assembla. Ah, ça pour la bongo hein. Olingango. Voilà. O sepela nango. Mais yalo ka ba assembla mais olingango. Ki sinjo rabi na ba musicien tout ya Congo. Ya na musicien monta ki kofi na olata kofi leki bango tout na bilamba. Ki sinjo la tarate a sala lo monte to mona la tika. A malembete to solo ba polémique to tunga ki sonene ki sinjo. Ayebi puis lambate. Oh, voilà tandine. Ayo ka malembete. On m'a dit sous pièce. Ayebi pris à pièce c'était que à Kiepe na légal. Pour nga comment payer nga na femme na tinda la. Otini mala na west ba sombelinga formé. Yo sala bongo. Comment ni kisinzo na la tate. Ayebi pe mamba bilamba te na lisa bata bilamba zate. Tanti na biso ser na biso
Viens à Bisso. Te ngana obenga. Te yali ngaba benga ebongo. Te aza ser nanga. Ah. Kisinzora aza ser nanga, grande ser nanga. Koto aza basalam neme Kisinzora alata te. Kisinzora ayebi mamba bilamba te. Mais avant il n'a pas bilamba, asuma yela bilamba. Mamba bilamba tout na roi défaut. Général. Mon général de fort. Au grand prêtre mamba bilamba y a prêtre de prêtre. Bah viens na machine ça na ba ebi. Banda to abana mike. Des fois confirmé to batuna bi penate mutazo beteza Salvatore. Yene mutazo na monde na yem talataka. Au général de force to ba hotala andimi bomoni partout en koya bi en tout cas Jibem Piana azolata. Parce que yo zotanga Christian atangila ngama aloba kito mutaleki par exemple tel na kolobazate wana onima po wana copie nae. Mais mama bilamba te. Mama bilamba copie nae te. Pena na somba ngote ayebi passe lamba te po lamba et ala. Et ça faut miser. Merci beaucoup et la mesa là il faut miser le gars Nico Kola je dépend na ma abonga kala ayebi ba faire maître novice Biongo papa na Nouchka merci beaucoup à toi et puis merci. On va na bomoni pena vena biso Lizarazu mavangu kapita. 12 ans de pouvoir. Mutaleki batu tuna ba vexas. Kapita Lizarazu mavangu. OK na bungalo bombio. Le roi mutumo va somba bilamba ya ba 150 000 €. Bilanga euro eza loba bilanga ya matembele bilanga ya ndunda bilanga ya bangi papi le roi formula suka bilanga euro papi le roi carte limitée formula suka bilanga euro très fort Tara roi vena le roi Lizarazu mavangu muluba bodo mère de mère azoya boye Lizarazu vena nga pena kadogo koli olingi bilo ni TV moi li papa moi Louis Vuitton na sepela lango moi sakodo moi Christ tcha vous comprenez? Mais moi, le président de tous les Congolais na Chine foule le qui soit baraye. Un peu venanga papa na Chine pe original les ala. Venanga moment na koti na tata créer pe koli banini. Atini pe pas alors la télé c'est l'état au mot tendre déjà vers la fin entretien na biso ba victime Mélanie patron na kata Londres na hôtel ma même Milinze mazana kata mabele ya Willy Musheni Koda Mboka tozala na déjà jeudi azadi na kata mabele ba hôtel yo et puis tonton Tsamuna Palace immeuble ici là déjà la solution Freddy Matete solution très fort Freddy Matete solution Bosani otuna nina yorobo nazokoma na Freddy Matete solution Freddy Matete solution avec force ayebi mamu na loba ya Willy Penzine champion d'or na kata la Rochelle ba hotala yo bon sur casque sereka poison de Djobour na kata Djobour lève-toi il marche docteur Ginkani les bourgeois moi de papa chéri tanga teka casque sereka poison de Djobour lève-toi il marche tala donc Docteur Ginkani Yaya a hotala Patrick Adogo une dernière question Karine Mokonzi a rendre hommage na DJ Arafat une très belle chanson mais bate belé ba sepeli nango ba msubi ba sepeli nango te ba na blandi na sepela nango blandine blandine a moi si moi ya pembe loka pichu manga ya boss lady donc a moi si penda pemba sepela nango ki omoni Karine Mokonzi il faut apprécier l'homme à son époque à l'ingratitude condamnable. Chacun se touche chez les coiffeurs. Voilà. Il faut que ça en a bien noté. Black te Karine Mokonzi, fille more courageuse. Abundaratala ke ba mise ba te belé ko bazu idée ta beti le la pesi ba tu devoir que mututu e komi ke zano mutema malamu yemba na yo yemba no hommage artiste Karine na yemba te mais ayembi pe maman na clip mam ate Karine Mokonzi félicitations les qui nanga petit sœur propre babi photo ndima yo babi fo ndima ya bien do ya na ki mutema mabe abeti na 2 jours ko rendre mal 2 jours abeti ba plus de 400 000 vies oya na ba star musuke akie ko somba vie oyebisa ke o somba basa ana Congo oyebisa ke olobi mamba osomba na oyebisa ke Karine Mokonzi maleme nanu mamba osomba mission na biso be osomba ba babuba ko basomba ba vie bonnet na Congo biso losola mamba babuba banani à l'étranger ala na Congo ba kanyo batu ba star américain basomba vie bona Congo mto osomba vie azala de sende balobela wana basomba ndi ba vie ba jeni question na yeba mais Karine Mokonzi abeti on penda ba benga penda do bio abeti penda plus de 400 000 vidéos. Commercialiser on a la plateforme à téléchargement pour que mbonge kota. Mais un problème mbongo wana pe ko aider babola. Mbongo wana pe ko aider pe famille Arafat. Arozo on pe mbongo wana tinde on pe pona mama Arafat, pona leka Arafat, pona orchestre Arafat. Quand ça là pona bongo. Arozo pe pona bongo ya problème te. Merci beaucoup Patrick. Il y a importé ça que Karine Mokonzi
il faut en tout cas rebetele maboko aza courageuse donc aza spiritata tara mutu petit nanga na ba lizarazu mavangu mutora lizarazu do yene muta contrôlera do ya le patron ya ANR ya service à renseignement ya Paris donc avant là la rapport de sa Paris muta contrôlera ba maître novice biongo papa na nushka ba ebiango po ya na Paris maître novice na yebi te na ba mutonga na yebi yo muto yebi o yebi pe façon na yo yebi pe grandeur na ye en tout cas na ndenga mabete na kri na yebi te na ba o nga batu na yebi ya le ba jomo dango on ba Hervé Mwanza ba Thierry Bouda asala agence o yebisa Thierry Bouda asala agence ne ya la wana siko nga na ebite yo siko foye bango po wana eza boulot na cop na comprendre voilà donc c'est ça faut le koye bango pe Thierry Bouda solo la bien Thierry Bouda. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande entretien ensemble avec Patrick Adogo, comme l'a été présenté. Petit à Jibem Piana, Omoni Jibem Piana, tout a Patrick Adogo, a que non, c'est une personne. Kalaming Pete na Bossani, pardon. Voilà. Donc, vendredi au dernier next. Vendredi. Dans la zone next, dans notre soirée solo, solo. Chaque lundi, Kalaming te. Ah, déposez la soirée à Léopard, on a tiré. La bête à événement. Ya on le battait. Au moins ni na comprendre que batu tout ba ebisinga po ngai pona ça lelo fo batu ba loba. Oh. Normalement bien na pouvoir que batu pe ba sengi. Au moins de batu ba senga album bal de match. Nenga pe batu akadogo. Nde nini batu sepela lisu solo la ba solo la ezo la susu. Ya na zong si solo la ba solo yo. Na ba kermesse on desa bo kebo yo sa piaka. Na beta ba biloko ba kermesse ezala. Nazanga. Na bato balinganga ba yaya ba leki ba camarade pour banga do next na moto roya au moni première soirée ya lundi pour voilà pour mona ki na fort hein chabiso na défi to ya équipe mobile yoka na lundi au moni kleboa na bengi le boss pichumanga ya boss le de la nation boss le oyebi que to ça na rotana to solo la fort voilà comprendre yo yebi hein la femme capable donc yo yebi kleboa goya ba opé ça sango au monde a que place aux arts tara ba benga ministre de défense ministre de la défense ya ambiance ta ce défense ambiance kinsiko oh penage ouais donc amna simbango bo mona on a surprise on y a déjà ba dédicace na yo na sala déjà Léopard et en tout cas même petit manga boss leader c'est là na ngona de la nation tonton bana balela ki yango mabe soirée ya ndenge wana événement ya ndenge wana ba star minene ya musique ba sala ba tout au grand complet ba ya répondre na rendez-vous wana mais au moins Patrick Adogo tomi vraiment pratiquement dans son entretien na biso c'était vraiment l'essentiel ya li solo na biso ya lelo ba dédicace na yo et puis message ya souka par rapport à entretien ya lelo na ba ya yo ba de partout dans le monde message na ya souka na longoli chapeau ouais ça discours hein ouais discours ok d'accord yasika voilà John Modang ki kaspe yem datinde la yo pour nga ezateke nga bata poto ezateke ba nga bata poto ba 50 euros hein et à Louis Vuitton faut talent nga bata poto ba ya rate ba sombeli ngande ba europesa nga yateke alacha tigenga ngate lokwa ba kawe trésor mbumbu lokwa ba be Willy Gabana Gabasho senti penage yado nini ngabite mikolo mo ba fila na olinga ngo mona penage donc yo yebi kozara bien na batu nyoso balinganga o ba sepela na ndeko na bino leki na bino yaya na bino camarade na bino naza ya bino o ya bino ga ne na salaka bo pesanga chance na sala lelo so lelo babenganga bobenganga yado bo boyebi ke yado grâce na bino quoi à partir de vendredi batu tubo ya na next club na zongeli makambo chaque lundi bon comprendre solo là bas solo là tu solo on te solol tu solol pas on te solol pas donc siko mais na nenga bien voilà na ba nengete batu wa capital do solo ba solo mona pena ke so na vendre Christian fashion ba sepela ba bite mo konzaza te mboka ya mabe mo konzaza komanda ke lo chalanga a sololi siko na nenge ya solo la ba solo ti solol on te solol boya ndeko na no pesa nga chance ne bo pesa nga na pesi mbote na Christelle Tirban ba bon séjour et sikoza
baséjour no leka malamu Christelle Tirba oyeba Christelle Tirba yo moko de yo pende oyeba Christelle Tirba doit defa te napesi moto bonne chance bon boulot na Yorobo Swag Yorobo Swag de la nation charge à Raphaël otike liyo to na yokaki déjà pour nga na yokaka na ndima ape bato Yorobo toujours d'Afrique Yorobo toujours d'Afrique ba pandi braza na massa na massa na nga assisi na braza na Yorobo black te Yorobo en tout cas félicitations na pesi ba tutu ba linganga ba mbote na pesi ba artiste ya Congo nyoso ba salam na bino to bosser ole ki motema mabe kento to sala effort lobby musique a Congo zonga na tanango na pesi pe ba combattant nyoso bana mikili mboto roi venanga général Roger le combattant mon général musique a Congo zonga comprendre mais ezonga te na nenga tricage ke na ndenge ke foka ngam no banda ba misuzo ba banda tete mabe keba mabe donc ba combattant ba salam na bino bana poto nyoso balinganga bana poto nyoso balinga bonne musique ya Congo on comprend batutu balinga pe ambiance ya Congo oye peut-être côté fiesta club ya oyoki moi lengi pas les boss pour mojindo na benga zo mozindo te mais mojindo Moïse comprendre ba oyanga ba salam bozebele. Merci beaucoup et joyeux anniversaire à toi. Gelor Chalanga Mokondi, Gelor Chalanga, joyeux anniversaire à toi. Des paix, longévité, santé, joie, beaucoup de bonnes choses, de plein de bonnes choses à toi. Gelor Chalanga Mokondi. Merci infiniment à toi de la nation Tonton Banda, patron de Clébois.com, puis tu m'as boss lady. Moi c'est Apembe, Herban pour garçon Slim, Berger Junior. Ozo boire à tout, il faut la mémoire casque serreka. Les plus élevés, toi il marche. Casque serreka. Poison de Yaso là bien. Alors va papi les rois bilanga héros carte limitée formule. Omoni casque sereka. Omoni le roi la femme la taille qui trouble Charlène Mouche. Paris Mabayo Charlène Mouche. Omoni le roi Christelle Tirba. Christelle Tirba na ebi. Mais casque sereka nina mona. Casque sereka poison de Djobu. Poison de Djobu. Docteur Kinkana Salaba. Merci beaucoup. Lui, il s'appelle Patrick Adogo. C'était vraiment un réel plaisir de le recevoir. Et puis, merci également à toi, Patrick Adogo, parce que tu as bien voulu répondre à l'invitation d'Abisso. Continuez toujours à s'abonner sur clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information. Au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Merci.